eloko boyebi ndete nde basala ki COP Kabila leur donne l'argent pour que avec promesse bango bakamata Seni va diriger Seni. C'est tout a commencé puisque l'église catholique a reçu la commission de M. Kabila fonds et moyens pour piloter direction Yasseni. C'est ça le problème. Des guerres en Bongo, il faut justifier pour faire l'opposition à la place Elia PPRD, à la place Elia Martin Fayoulou, pour justifier Mbongo, parce que Oazoa qui pas Kabila lors de leur raconte. Aza tata pasteur. Ali afungule ndenge koka place azana boloko en désordre. Moto emisatu. Corneille Nanga po yeba kite base. Corneille Nanga pe azalaka pasteur. Aza pasteur. Batu nyonso wana ba pasteur. Parce que ceux qui biso base, to peuple congolais to analyser crédibilité, moralité pour y avoir homme d'église. Na droit ba benga ka batu misatu lokola jurisprudence. Poko bango basali et comme il kokebi ça va lokolo eswama na nyoke banga kasinga nyoso ya mwi. Ya mwino. À l'époque, on m'a dit au besoin. Ceux qui l'ont fou au besoin, et ils ont provoqué Chatina et Kalamingite. Kimbuta. Mutabani m'a volé la richesse. Kimbuta. Nana voté Kimbuta. Nana voté Kimbuta. Au moins l'hypocrisie. Donc, comment il va pousser la question? Nazekon. Martin Fayoulou a voté à trahir Ada Bombol. Martin Keïta. Azali Keïta Diana. Na minute il a voté mauvais athée. Tant que vous faites ça qui risque, il y a qu'à vivre dans Kabila. Vous avez qu'à finir. Les lobos ont un plan, il y a qu'à bloquer. Il y a un autre président. D'ici dans 48 heures. Bon, vous venez. Vous les athées. Vous venez et bimi. Sinon, vous Congo Zokende allumé. Et t'as sauté. Plein et sali bongo. certaines choses. Nakobanda la souka na loi pour les comporter statut fonctionnement organisation à Seni. Enfin, le fait que Bakeko révélé Bisso, pensez, il y a l'église catholique par le fait que Boul Nabango, Kalikil Nabango, évêque ou cardinal honoraire Mosengo. Mais il faut boyeba. Après Fati à mettre fin à accord politique au Babenge FCC cash. Bobo Sanaka. Bomona Batu Oya Soutani. Le cardinal est né.
le cardinal le plus médiocre depuis que l'église catholique existe au Congo. Cardinal Ambongo. Nalingi nanu bobeta maboko pona médiocrité na ye. Cardinal Oyo Akaina Kingakat. Jour wana nde tomona ke bakiti oyo ezalaka na palais de la nation ekoma wapi na Kingakat eza salon oyo bayambaka ngo cardinal ya bongo na Kingakat. Bakenda kosolola nini? Abimi awa alandi Moïse Katumbi na Kashobwe. Bomona bolanda soi-disant ke ko inauguré paroisse o Moïse atongi na village kuna na Kashobwe. Asuki wana te akena Kashamata. Mais eloko boyebi ndete nde basala ki cop Kabila leur donne l'argent pour que avec promesse bango bakamata Seni va diriger Seni. C'est tout a commencé puisque l'église catholique a reçu la commission de M. Kabila fonds et moyens pour piloter direction Yasseni. C'est ça le problème. Ndegero Ambongo il faut justifier pour faire l'opposition à la place Elia PPRD, à la place Elia Martin Fayoulou pour justifier Mbongo Baché qui oiseau qui pas Kabila lors de leur raconte. IDPS viva! Viva! Mais peuple a député. Lorsque les lobby faut pas dépolitiser Seni. Bamsous va proposer, il faut présidence à Seni à la rotative. Mais va confier présidence à Seni, n'a pas dirigé à la confession religieuse. C'est bien. Depuis que Seni est à Seni, les tout premiers dirigeants à Seni, Azalaki Sango, Abbé Apollinaire Maloumar, que son âme ne repose pas en paix. Motoyami Balé, Azatata Pasteur. Ali afungule ndenge koka place azana boloko en désordre. Motoyami Satu. Corneille Nanga po yeba kite base. Corneille Nanga pe azalaka pasteur. Batu nyonso wana ba pasteur. Ce qui biso base to peuple congolais to analyser crédibilité, moralité pour ya ba homme d'église. Na droit ba benga ka batumisa to lokola jurisprudence. Poko bango basali et comme il kebisa balaka lokolo eswama na nyoke banga kasinga nyoso ya mwi. Ya mwino. Sikoto kozonga lisuka pa batata pasteur pa tata sango alors que la gestion ya 3 séquences électorales te kosalema de 2006, 2011 et 2018 ka batu ya Lingomba. Autant tous à la politique, na politique, plus la société civile. Alors, même quand la méfiance règne, cette méfiance n'est que créer autocontrôle et autorégulation entre partis na Katia Seni. Et enfin, président René Sialobi, même Ataba PV a quantériné Kozala. Souka na nyoso, c'est la signature et l'ordonnance du président de la République. Oyesa et Kosala va reconnaître le président Seni. Si cela n'a pas été le cas, mais le Rosar Malonda azalaka président Seni. Donc, blocage ou pas, pour la formation à gouvernement, sachez-le bien que une majorité composite, 26 regroupements politiques, 391 députés, plusieurs partis et les sous-partis dans les regroupements politiques plusieurs partis na kati na yango. Pour une formation à gouvernement, la porte à Motundoana, la Belgique a déjà fait 1 année et demie sans le gouvernement. Ce n'est pas une première. Mais on finira, il y a qu'au soit gouvernement, qu'on nous veille ou pas. Fatibé, dessous il est là. AIDPS viva! AIDPS viva! Fatibé! Botika Kabitakwira Azali ancien. Il est best viva. Il faut
koencourage omoni bato lokola Bitakwira IDPS viva! IDPS viva! Fatime! Biso na IDPS tozo banga élection pété tozo prêt à kokende élection. Tozo linga élection tozo kende mbala comme Tshisekedi mon balobaki à l'époque. C'est l'IDPS qui va organiser les vraies élections. Et ça, il y a des députés qui ont voté au Bini. Et ça, il y a des Yananga, Kata Bandamute. Il y a Mbala Oyo, Toko postulé Ande. Ceux qui ont cité au Katani. Au Assime, au Yomoko Yebikete na Katani. Mais ceux qui ont gagné au Ga. Il y a un Tozoli, Bazoli, il y a élection bongoté. Puisque bayebi ke ba échouer yango baso que une préparation balingi ba utiliser mosengo comme président ya seni bini bondi yango IDPS viva yoga biso IDPS tona musala ebele ya kosala na mboko oyo lelo nazopesa kombata nyonso oyo ya yawa devoir kende na ndaku oteya mpe bato oyebisa bango boyi eloko echangeaka mboka eza élection te ezali volonté politique achange baprésident puisque eza na président okochange na oyo olebi te yaka or yo ozolinga akende wana ezaka à l'époque madidi oyo bozoloba soki lelo fulu oyo bozoloba eye koprovoke jantina ayeka na mingi te moto abandi maboli na kishasa eza nani avotaki kimbuta loba clair nani avotaki omona hypocrisie donc bakongoli babosanaka eloko na seconde. Martin Fayulu a voté à trahir Ada Bomboli. Azali Keita a trahir Ada Bomboli à MLC. Moyena 40 000 dollars. 20 000 papa, 40 000. A Keiko voté Kimbuta, Kwabi ma gouverneur. Non, pas guité, il y a ça pas guité. Non. Est-ce que c'est Martin Fayulu ça mon travail? Combien? Bamba! Il faut bien nous aller dans salaire à côté ya bato na quartier. Les lois de pêche, biso tozoli ngo vendre na pouvoir na makasité. Mais tozo senga d'abord avant token élection token wapi? Mabe to sali zawa. Est-ce que to sali mabe? Ton dernière élection. Avant token élection token wapi? Yango moni bitumbe bandi. Wote ile sasa mati bokoye bana. Amolaka. Le recensement est quoi ça là? Et quoi ça là 3 mois? Et quoi ça le même une année?
Mais bino boso boya ya mona problème hein. Baloy. Le col baso boya recensement plan ezali que va imposer toujours les étrangers. Baloy. Si sur le yani ce qui te moni boino bolobi élection ça la massa sans que vous ça les recensements to bandi marche ya mama na kafuka tozo beta mutuna papa andama kutatiele msoba kartu wana yoga wana problème ya kuéduquer masse lelo yo soki ozo yao oza leader na ndako mutu nyonso aza leader na ndako na eza bongo te ndenge ozozonga bona quartier bazotuna kombata toza wapi nakobeta lisolo ya comment blocage et puis chef patron ya union sacrée comme les nani il avait suivi il y a décision ya Fachi Beton trop c'est trop qui vivra on ira on est d'abord ya Marie Paul alors qui vivra on ira wana mwana internet communiquer liboso biso nyonso ba combattant ya Muamba ezala ya Changu manifestation ezali na terrain ya Mefe na Lemba na cadre ya koredynamiser parti tous les combattants 14h ya dimanche wotozoko dimanche ya lobby biso nyonso alake yo kambaloy terrain ya Mefe na Lemba terminus na Lemba terminus biso nyonso mama na meeting eza bongo te bino boye rêve oh kisaka boye bino bozali élection te biso boye élection te même si ko boye organiser élection total na ko kane Fachi et d'ailleurs élection baloy nyonso eza pas Fachi be soki boye risqué beaucoup ya ko même 3 fois bon parfois nyonso et ko songa na ide na Fachi Beton et loko salami mbule beti boyo kana kindoki mbule beti eza ya Fachi te mbule pe ya ide pesite ya jalo mbula nzambe mbula ya nzambe umene maye toni Fachi ya ko ngone biso kamboy papa oh maye reki umene maye toni o Felix kaka boy mai est-ce que Isabella mai Félix aya kotala tala pouvoir na ema yango na mai biso mai ide parce que tonu sambola et puis bon ya ndi papa nene na moni na image na réseaux sociaux na kanisi ata iloko ya kolekeleza te nanu mona kindoki te mais na keina lobi papa ko ba lobi ko kane sawa so kane mo libanga na coin na angle kaka papa na angle fermé ane olo est-ce que papa ça passe na corner nde mama bange dokwe boy bukani basango bache bombe basango bache bombe po Fachi ya koleka te papa omeli nini omeli kadala tala aussi longtemps yo zola ozo sala calcul Fachi akufa so kande Fachi bazo bakisa mikolo ebe
Dans le complot, il y a président de Zambie et Tanzanie. Parce que le complot a le coup d'État contre Fachi. Zamba lobby n'a pas son corona. Aïe, c'est viva! Viva! Kabila Kenda Kepa, yoga tema kamunasyo yebiseza spirituel. Kabila Kenda ina Zambie va préparer quelques jours na Tanzanie. Na Tanzanie va préparer coup d'état. Parce que va Tanzanie va y avoir coup d'état. Zamba le bilo ko lozo bonisa mwana na ngai. Yo ezela. Corona zoaye. Corona eziye et kanga d'abord paiement. Na minute oyo kawo debu mutu atikali place na mwana mwasi sénatrice alebite yako vanda lisese olongwe olongwe jini manyori otoma mais Fachi a souhaité la condoléance na cadre ya président ya nyoni alobi hommage na homologue a oti kokufa mais akufi na motema yoka eloko ezosala biso na minute oyo congolais nyonso azoyeba ke Fachi a été bloqué quelque part na batu ya badongolomis. Mais badongolomis va changer plan. Bayeli biso na union sacrée. Il est vivant. Na union sacrée ba ina objectif ni. Tokenda ka blocage gouvernement bimate après 2 ans ou une année bale bate akokite au moni muto yebisa bino. Bala moko ba yana makamba soulèvement na ba marche pour baya ko senga élection. Mais Fachi azamaye. Ayale. Ya on a vice président. Obanga na yote Ali Mejo. Nyata borto. Basali. Patron ya Fachi, patron ya nani ya union sacrée comme les nan. Fachi bana. Mutazo kamba union sacrée comme les nan. Fachi bana. Donc Fachi si ba autorité morale nyos ameliba. Oh FCC. Oh nani. Nyoso. Ameli bango na minute likama autorité morale zate. Tangu Fachi azwaki risque ya ko vivre na Kabila. Boza ko finga ye. Lelo bozolinga plan ya ko bloquer ye. Ya mto ce président d'ici dans 48 heures. Bon nini? Ngamba ko zelezate. Gouverneur ebimi sima matamato. Osala te Congo sokende alime. Et talibisote. Là ezali bongo. Comment yo lobi uza muto changement? Pouvoir d'angos. Pesa ba liste et pas premier ministre. Tonya tabor to sala ni. Akomi ko de haute zera. Otenga na komi ko senga intérieur. On a ça 5 députés. Yoga. Likambo ya mbaloyo. Toza na retard, toza na ta ko perdre té. Plan na bango nyonso ezali dévoilé alimé. Lelo Koria Thomas Lokondo et ya kate salini. Mais bana ba mi Thomas Lokondo. FCC. Bato ba mi Thomas Lokondo ezaka ka batwana. Ba spécialiste ya na empoisonnement. Bazali ba yebi koboma. Même boye na union sacrée to yebi bino. Mbalo toza ekenge ya libo. Si tu bana baso ba oti na ngambo. Terrible.
baza maseki te boye boyaka na systeme ya boya kwamfute oteyaka na jina ndenge naza boye ata olambelinga ngombe na boya te milela yo moko kai ndenge naza boye même fete nakendaka na zongi mulangi nanga eza pembeni mingai d'abord tiri bote pesanga shi ya biwana shi wana zosema o bazosala yaka pesa mulangi asika oyo yakala te pesa ya sika baza na plan bato baye ya kuelimine omoni tobongisa metre mukendi tobongisa metre mukendi tobongisa Gérard Mulungu lelo toza na matanga Maman Marthe de famille na ye Maman Marthe Kasalou maman ya chef de l'état famille na ye moko azali adaye mais biso tozo kufela matanga papa botuna nani biso kutu tozo kufela bato mais Fayulu akufela taya yake Muyaka Tagwira Muyaka Muyaka Mundele bandeko na ngai bandeko biso nyonso tozomona fakiri nanga azokufela famille oyo depa ya na mboka oyo ata koko matanga te ata museleke ata aye ndenge nini donc Fayulu azalaka na tata boyoka ide basi biba Fayulu azalaka na tata mwasi te azalaka na noko na ye te azalaka na tana papa leki te moko azalaka te oni étranger tupe Camerounais amibota ye moko ide basi viva lelo enge moko wazalaki à la base ya kobomisa bato na ba cinquantenaire formol wale abomisaki étudiant moko ya cinquantenaire wana étudiant ya IPC tala azwa formol mwana azosenga mai mwana azosenga mai ye azomulanga formol mwana mwasi wana azomulanga formol sur place kao baya boye wo te ezali mulanga mai batala boye mulanga ya nani na lepoka kabila nani akokanga ye yango lelo na état de droit nasalaki déplacement aide basi viva na état de droit oyo tozopromettre betelani faci maboko nakitaki na lupangu swadisa balingi babwata lupangu ya bato na bandali oyo nakendaki liboso ezali na bandali mola na refulu na mapezo numero 95 ngai moto ya liboso nakendaki mpona zwa bilili mpona zwa bilili nakendaki na banoko moto bomonaki bilili te bamosu bomoni te nakenda na banoko moto bato ya misiki ya nini nakendaka kokuta la police nalobi te soki tobandi kosala affrontement dossier ko baluka baloba ngai moto nakei koseme désordre lokola toza bato ya état de droit tobanda procédure ya pièce contre pièce toengage procureur nazala na bamaître baza wana ligne mobimba na biyolandela ye bakei boye eri moko soki elekeli ngai nasali combo eri bakei batali dossier balobi mama wana azwi lupango eza ya bangala or mama aza mongala te mobali na ye moluba
Ye maman Moluba. Lupango depuis 1968. Mais mutumo wa yoko bimana 2021 oh lupango esa yangai. Mama bota bana bota ba kokolo. Kaka wana. Akikala boy. Mais yo bimi wapi lupango et puis ba sali complicité. Raison mo bimba. Tala système ba kabiliste. Ba yo ken papa yo zo mbongo na yo oboto lupango ba twisk mama wana zala bato ya kolobela yete. Pouvoir ya bongo na pouvoir ya fachi ekoleka te. Tango tolandeli quelques jours ba saisir Godin Poy président assemblée provinciale Azika Kachombo nyata bolto akeya lobi à l'immédiat exécution batala boy ba yebisika songo le président biso tozawa na pona ko kengela kolanda kaka ordre kaka ndengo lobi boy tous les policiers balo elle va continuer le banc mon toit yo continuer le banc akeya changer na couleur achene ba kurasika abandi kolala ponye ale mwana ila mai mais ayeba kiteke omoni émission toza nango eza état de droit eza somo état de droit zo frappé nyo tokoma boye baye lobby biso tozali na président côté ya terre jaune na minute balokoti na moto azali na kati ozela na sabidon ya simba ye oya azela na sabidon bidon yo ya ina bidon abiba nyangalaka bamba abe mukala ya chala na minute oyo lelo tokei tango nakuti mama bandi kosambela alobi yoka son Zambia Congo abatela bino abatela fachi aume soki ezalaka à l'époque à Kabila okoma pembeni te et puis masa se kotoka mama kopika crise akofi sur place na minute na lobby mama vi na ye pona état de droit toko défendre mabele à Congo toko défendre peuple congolais toko défendre IDPS et puis toko défendre fachi be voilà yango lelo nakendaki mama récupérer le bango na ye et ça c'est moté sengo salana ba preuve tangu tokoya tokei totali ke ozana ba preuve nde tolandeli à l'immédiat nyonso te mwasi alobi tokanga ye po mwasi aza ya yo pesa bakomaka nini na nani attestation de mariage tokei na commune soki babotoleko mwasi tokorécupere ye